Ingeta, la famille, Bokota, Makambo sur Makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, Yakoinda se Yakoinda, Yakobeba se Yakobeba, Yandenge moko, Yasomo, Penza, Mingi, Makasi, voilà. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge tozo ya kobeta lisolo, ka ndenge tozo ya kosolola, ka ndenge na Kongo na biso eza ya koinda, na Kongo na biso eza ya kobeba, na Kongo na biso eza ya somo bandeko nanga. Toye lisusu toye awa na dossier ya bawario, na dossier ya Fally Ipupa Dicap la merveille, balobakango bongo bandeko nanga. Toye a la dossier, toye a na makambo bandeko nanga. Nini ezoleka na bawario, nini ezoleka na kote ya Fally Ipupa, nini penza dossier eza nini, makambo eza nini, boye bisa biso, bo branche biso kandenge balobaka eza somo. Avant na kokota na mozindo ya dossier oyo ya situation pe ya circonstance la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na ndeko na biso Valérie Petelo, bambote nanga na Franesse NM, Francielle NM, et pourquoi pas tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga lelo toye na dossier, toye na makambo concernant Fally Ipupa bandeko nangai. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commis na 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, tope externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, tope obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, na kisi ya comprimé, injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La
santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge ba yeb sarabiso, quand ndenge ba bete la rabiso, ba lisolo chaque jour. Batela santé, soki oko batela santé na yote, mutu moko te akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours et encore ya motuya, eza toujours et encore ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout et encore ndenge nini ya komi batela. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille habari njema, Gavker aye na ba solution ya kitoko, Gavker aye na ba solution ya malamu concernant surtout et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisa mapenza mingi na oyo etali makambo mabota, tosengi na bino bobengaka Gavker na lombangu kuna ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi ezali. Gavker Kolo solution, Gavker nde ayebi makambo, Gavker nde ayebi nyonso, kaka ndenge esengeli. Gavker lelo aye na ba option ya ba femme porteuse, pona bandeko na biso oyo baza incapable ya kokumba zemi, parce que eza na bato mosusu okoki kokumba zemi, mais okoki kokende nango ti 4 mois te, omonaka bazemi ezolongwaka, eza capacité ndenge nzambe akela yo, yango ba femme porteuse bazali na Gavker pona kosunga mutu nyonso a meka kosimba mwana na ye moko na maboko. Voilà. La famille, toye awa na dossier a Fally Ipupa. Ka ndenge na baloloba, na Congo na biso, il y a toujours de ces personnes au bandimelaka Fally Ipupa te. Il y a aussi d'autres personnes au bandimelaka. Ah, la famille, les warriors, est-ce que vous êtes là? Ceux qui bozali kande to salaka, na ba commentaire botombo la Fally Ipupa, s'il vous plaît. Comment moi kombo ya bien, moi liloba bien pour na Fally Ipupa. Awa toyeki kolala to lamuki, toya komona kaka rendez-vous ya 2026 na mai, le 2 mai, la famille eza ya koinda. Fally Ipupa akobeta concert na stade ya France. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Déjà pour que maintenant mutu abeta concert kaka na stade des martyrs la famille, ya biso na Congo ezalaka somo. Mais Fally Ipupa azokende kobeta concert na stade ya France. Je dis bien stade ya France bandeko nanga. Na bandi teke ba français bango moko bakenda kobeta ba concert na bango kuna. Mais Fally Ipupa azokende kobeta concert kuna. Aboy na ye makambo teke no ya ba salle akende yango balwaki salle moko songolo pakata. Aboy ya turo ya lobi ka ndenge Fally Ipupa amataka na ye ba niveau amatisaka pe ba niveau. Akende penza na stade ya France akende kobeta kuna. Esengo te. Eza esengo makasi. Eza penza esengo bandeko nanga. Kane na yebsaka bino Fally Ipupa aza bénédiction pour na Congo na biso. C'est vrai batu mosusu bakoya koloba ayembaka musique ya mokili akozala bénédiction pour na nini, akozala bénédiction na ndenge nini, bien sûr ayembaka musique ya mokili la famille. Mais soki muto osala makambo ya malonga, makambo penza oyo batu mosusu bazokoka kosala te, muto abongo aza mutu moko ya ko apprécier, aza mutu moko ya ko encourager, aza mutu moko ya ko féliciter. Ezalaka bongo tozalaka batu moko teke no parce que olingaka Fally Ipupa olinga oya kokweyisa ye, olinga oya koloba mabe pona ye te. Mutu soki azosala makambo ya malonga, makambo oyo batu mosusu bazokoka kosala ngo te, en tout cas aza mutu moko ya ko féliciter. Yango etwali ni Nest TV na équipe na nga mobimba toye nanu ko féliciter Fally Ipupa. En tout cas félicitations na yo moko Aigle Papou, le papa surtout de Wario, félicitations na yo. Ma prière que Nzambe alola amatisa yo toujours et encore amatisa yo davantage. Toyebi ke ka ndenge ye akobanda kozala mtu liboso kobeta concert na stade ya France, ba mosusu pe bakolanda. Parce que na kala biso nyonso toyeba ba musicien na biso babande okende kobeta ba concert partout. Mais pona ba makambo ebele oyo ebandaki kokoma, pona ba makambo ebele ba danseuse bakomaki kokima, ba musicien mosusu bakomaki kokima, baboye babande oboya kozonga ba Congo, yango eyaki kosala ke parmi ba raison oyo bapekisa ba Congolais bakende koyemba lisusu na ba poto te ezaki ba raison wana. Mais après un moment donné toyaki kovanda mutu liboso oya fongola nzela lelo tokomi komona ba musicien, quel que soit ba musicien chrétien, ba musicien mokili lelo bakomi koyemba, c'est grâce aussi à Fally. Fally nde azaki mutu liboso ko fongola nzela ka ndenge afongoli lelo nzela pona stade ya France,
toyebi ke batu mosusu pe bakolanda batu mosusu pe bakokende pe kobeta concert na Stade ya France, ce qui est normal. Yango nga napesaka toujours conseil na bandeko na biso. Oui, okoki kozala na yo Gaulois, okoki kozala Cocofine, okoki kozala Spirita, okoki kozala nani, mais pour na musique ya mboka na biso, babiloko neti oyo fali asali. Eza te ke no il faut ka ozala wario pona koya kopesa ba félicitations na Fally Ipupa te. Ata soki oza wario te, mais pas déjà ya munene oyebi ke ata soki nga naza muto Fally te. Star na yo pe un jour obetaka concert na stade. Soki oye ko encourager Fally Ipupa, cela veut dire ondimi ke musique ya Congo na biso ekomi kokende liboso. Mais soki okondima te, ka ndenge biso ba Congolais tozalaka na parce que nazalaka muto Fally Ipupa te, o nakoki kosala te, o nakoki kotambola te. Yo moko nde ozomi boma. Eza bongo. Alors to soutenir Fally Ipupa, to encourager ye. Na acte oya sali en tout cas eza acte moko ya kitoko. Lelo eza Fally Ipupa. Lobi kaka na 2026 a oboya koyoka ke mutu mosusu pe ake kobeta concert na Stade ya France. Ezo bandaka malembe ata soki bakosala ngo na 2026 te tokoyoka ngo ata na 2027. Bakosala ngo. Ezo kendaka nango malembe kaka ndenge biso nyonso toyebi. Kaka ndenge biso moko tozomona bandeko nanga eza mwa bongo. En tout cas, félicitations na ye moko papu, félicitations na Fally Ipupa. Tant to pesa ba félicitations to mona kapé moi si na ye. Ngana lobaka toujours ce que moni mobali azo sala makambo malonga, cela veut dire que derrière lui, il y a une femme très forte. Donc moi si moko makasi, moi si moko atiaka mabolongo na se. Na lobaka na bino chaque jour, c'est vrai tout le monde a ba Fally Ipupa ba yemba musique ya mokilo. Cela ne veut pas dire que no baza ba pagani te. Ka ndenge toyoka biso nyonso awa histoire ya nini ya Werason. Moi si ya Werason ndenge alobaka pona Werason. Toyoka pe papa Patrice ayaki pe koloba concernant toujours et encore Werason. Ayaki penza koloba concernant Werason makambo oya lobaki ke Werason soki aza na problème abengaka yaya na bango asambela. Moi si na ye pe je m'excuse aloba pe bongo ke non soki Werason aza na problème abengaka pe moi si na ye maman naza na problème bowe sambela ponanga. C'est de la même façon avec le Fally Ipupa. Baza batu ayebi ki etant on azo avancer parce que y a une femme oya tiaka mabolongo na se azo sambela nzambe succès ya mobali nanga emata. Yango toye kopesa pe ba félicitations na ye moko. Queen Mada Nana Ketchupe. Félicitations na yo. Boende ezalaka. Yango nga na pesaka toujours conseil na basi. Soki obalani na mobali. Lelo tokomi komona basi ebele aolinga mobali moko aza na bambongo. Pourquoi? Parce que ailingi que vie na ye ezala facile. Azala na vie moko ya facilité. Azala na vie moko ya bien. Azala na vie moko o batu nyonso bako bandobeta lisolo po na vie na ye. Mais la plupart des gens surtout tobosanaka que vie yo moko tango kobalana na mobali na yo bino moko boko bundaka. Parce que soki total ata histoire ya Fally Ipupa na Nana Ketchupe ndenge babanda. Mutu moko te alingaki andima te ke no lelo place bakoma balingaki bakoma. Luka mobali oya lingi yo. Soki ozana mobali oya lingi yo ata soki azana eloko te. Mais soki azana bolingo na motema pona yo. Orozala heureuse, la femme la plus heureuse du monde. Mais soki okolinga mobali no parce que na poche na ye eza ya kotonda. Mais na kati ya motema na ye bolingo eza te. Oko souffrir. Oko souffrir. Yango bomona basi ebele bazana mibali bazana mbongo. Moi ça vandaka na ndaku te. Moi ça komi ka ba voyage songolo pakata. Bino bo kanisa ke no. Moi si oya zo voyage ka mobali na ya zo pesa ka yeba mbongo ba voyage. Eza nango voyage te. Azo voyage ka pona okendo lokola ka ba stress. Moi ya vanda ndako moko na mobali eza te stress ke zongi sikoyo. Tellement que avandi na ndako libala wana po kaka batu ba mona ke non elle est une femme mariée mais na kati ya motema bolingo eza te. Na kati ya motema elle souffre. Yango bandeko na ngai ya basi. Soki bokomi na temps ya ba choix na bino. Luka mobali oya lingi yo. Mobali wana ta soki aza na eloko te. Yo en tant que moi si oyebi que Bible elobaka déjà na biso qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc soki okutani na moi si abia oyebi déjà que ndenge nazokende na vie ya mobali oyo. Bonheur ekozala. Bonheur eza te que non azala riche. Mais azala na paix du cœur wana. Azala na mwa ba opportunité moko songolo pakata.
bozala na mwa vie na bino ata soki ozala vie ya bariche te me boyebi ke tozanga place ya kolala te tozanga biloko ya kolia te parce que yo mwasi oza bonheur mpo na mobali na yo eza mwa bongo nga napesaka na nga conseil kanda ye nalobaka toujours et encore conseil na nga ezalaka prendre ou à laisser soki omoni ke non mama Etoiline azolobalobaka mingi na baconseil na ye ezanga mutu na makolo merci beaucoup mais kanda ye boyebi ezalaka prendre ou à laisser soki omoni ke non conseil oyo na kozwa ngo gloire au Seigneur soki omoni ke conseil oyo nga na kozwa ngo te parce que nayebi ebele yo moko kaka parce que ntango okende na ndako ya libala okomi kosouffrir ezala te ke no bapesa nga conseil te biso awa topesa conseil luka mobali oyo alingi yo mobali nde alingaka mwasi biso basi ezalaka soumission ezalaka respect koshérir mobali na yo me bolingo ezalaka nde mobali mobali soki alingi yo okozala très heureuse mais soki oza na libala oyo mobali alingi yo te yo nde ozolinga okosouffrir makasi ekozalaka kolela matin midi soir parce que bolingo eza te eza bongo félicitations na Fally Ipupa pour na concert na ye ya mai 2026 na stade ya France kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko voilà bandeko na nga botiela nga ba j'aime ba commentaire na bino ba partage na bino ekosala nga malamu et encore malamu mingi tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo kande boyebi biloko ya kitoko e umelaka te en tout cas bo permettre nga na yebisa bino bye bye et à la prochaine ciao.